Je vous salue partout où vous êtes dans le monde. Bienvenue dans votre émission 100% vérité. Toujours avec votre MBCVR. Azer Sifo, Mboulou, Kakana Chanel, le Boulou, Nako, et puis ça donne l'information en temps réel. Et puis la vraie, vous mettez en source, la fiable d'ML TV original. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Boss de Bruno original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne. Voilà, Moussa Abnazer Sifa, Moussa Rossel Abino, Moussa Kitoko Wapi. Et merci aussi la fidélité, la confiance. Oh, Moussa Roté Sangai. Voilà, et quand on est dans Moussa Lomissano, il y a Rosalanga Moroté, na plateau Nangai. Dans un invité, on a recevoir dans Moukolalelo. Et pour bientôt, nous sommes dans le monde, vous allez découvrir. Il y a un maître Chikito Yama, maître dans Mpandi, maestro Fabregas, il va recevoir dans Moukolalelo. C'est une belle actualité par rapport à Nyoso. Et puis, il y a Bandeko Bazaki, na Villa Novo Balunga, Bazoloba, Loba, na différentes chaînes automoni au Bazoloka. Voilà, merveille, c'est tout un même moral, la caméra bateau partout dans le monde. Les maestros maître Chikito na recevoir dans Moukolalelo. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour. Bonne santé. Oui, ça va très bien. Boni boulot les canets Mpanda maestro. Boulot les gars, très bien. Là, vous avez bien le maestro ceinture noire 12e dan. Boulot très bien. Donc maestro pas ceinture noire 12e dan. 12e dan confirmé. Confirmé na club ni na sport nini. Ben, il est judoka. Judoka. A combien de 12e dan? 12e dan na musique, na judo avec ceinture noire 2e dan. Judo? Oui. Na club ni. Judo club Bushido. Maestro Fabregas a la tabina kimono, a bandina na ceinture blanche, a qui na jaune. Et ça va bon. Jaune, a qui na orange, vert, bleu, marron, noir, première dan, deuxième dan. Na moment mérité, à ça ceinture noire deuxième dan. La fédération. La fédération. Il y a judo. Il y a judo. Oui. Ceinture noire deuxième dan. Ah, c'est pas vrai. C'est dans Ndoulé, tu comprends dans Ndoulé, mais dans Ndoulé, il n'y a pas Ndoulé à Makassi. Teresa Mabé. Dans Ndoulé, il y a 12e dan. La armation dans judo, il y a 2e dan. En plus, ça s'appelle moi la discipline. Là où tu as sous na Mukumbu sous pas grand maître. Yorgo. Ouais, c'est long yo. Ouais, c'est long yo d'après yo. Selon la bilan à Makambo Sport, Aza ceinture marron. Na Mukumbu sous na judo Aza ceinture noire 2e dan. Il est athlète. Il y a JC Club Bushido na Kati ya Matete. Ça reste vrai judoka. Ça reste à vérifier tout l'année là bah si c'est vrai. Pour c'est ma toute première fois na yoka information que Fabregas ça là judo Fabregas ça l'école la ceinture blanche, a comme la ceinture jaune, ti a comme le ba comme deuxième. Ben so tout le petit maître nae ngai mo Chikito Yama maître nae maître chinois à la poto na Londres maître nae maître Rai à la Belgique maître nae maître Lebon à na États-Unis maître nae maître Fololo. Il y a la judo club Saint-Alphonse. OK. Wa ba maître nae. Et il y a aussi ça fait que Fabregas tant a commis da bendi au maître nae aux apmbene. Kokutana Fabregas c'était comment? Surtout kutana na ceinture noire 12e dan. Touya et tanké moi on a besoin ma tête. Orchestre c'est la lumière, orchestre c'est pour briller. Tu veux soutenir frère na biso Fabregas. Tu es une agence il y a sécurité ça là déjà. Écoutez à ba collègue biso bazala ki wana. Tu s'imposer, vous allez monter ma malamu. Tu vas collaborer na et tout ça pour travailler dans l'ensemble. C'était en quelle année au côté de Fabregas? Nae pas Fabregas déjà Yamado brûlé. On a déjà Betty Yamado. L'époque Yamado. L'époque Yamado. OK. Ndé na pas Fabregas. Il était pour moi maître commando. Black. Judoka Il y a Bushido je crois. Non, judoka ya Ngilima. C'est Kaimama.
concert ezalaka a été grand maître il faut zala faut encadrer biso wana tozalaka déjà d'enfant par rapport ndenge oyeba kosolola wana za ndeko na yo petit frère na yo toya tosoutenir na ye les jours Maestro Fabregas 12e dan na monanga après sanga asepela makasi tozwi mpe ntango kobavarde te oyo eza elongo na bino nasepeli na soutien nde boye kosuki kosoutenir ngai nga ndenge wana tokoma kokolabore makasi bandana nayebaka deja Fabregas kala ndenge ezalaka koyemba na baekole nde baza koyemba na batindela ngilima nayebaka deja Fabregas nako apprécié ntango akomi kobrile Yamado mabimi monde entier Yamado na Yamado nde toyekoya kosoutenir Maestro Fabregas. Donc, Maître Yamaton Yoyaki, disons dans la Villanova, tout que soutenir Maestro Fabregas. Vous avez déjà, Boitor déjà Bazala, Bina Filé, Bébé Bouchou, Misenyo sur le Koutek Bazala. Bango tout Bazala. Bango tout Bazala, pas Maestro, Nakuta Bango wana. Bango tout Alibota, ma petit frère et la famille. Nakuta Bango, Nakati ya Villanova. Nakuta Bango tout bazala na beauté. Ça veut dire que Yonde Bangonde Bayambayo étant que maître pour la sécurité. Wana ezalaka na avec comme Villanova on Nakuta Bango ezalaka light music. Voilà. Ezalaka light music. C'est comme Villanova. Nakuta Bango tant bazalaka na light music bango nyonso bazalaka ensemble. Ba Vibrator, ba Bina Filé, ba Bébé Bouchou, ba Dizamage. Ba Lionel Messi, ba Tirazi, ba Giscard, na ba petit na ngama msuzo ya ba Gitambo, pas encore comme on est kimi, bazalaka ensemble. Voilà, okuta bango tout bazalaka ensemble. Ba Seda ba Yamado, okuta ba Merveille, ba Deborah, ba Deborah, nakuta bango wana. Bazalaka ensemble bango tout. Deborah na Villanova ndo samsana. On a point à Deborah. Bon, point à Deborah, ngai tangu na ye Villanova, light music. Point à Deborah, nakutaye danseuse. Ok. Nakutaye danseuse. Aza Gobina, comme Maestro, sentir notre 12e dan. Aza mutema munene, aza na mutema mawa, aza na mutema ko aider bato. Chakoumara pour former Deborah Yamado a commissaire chanteuse. Amanda Rolaksaye Ouemba. Mais c'était pas ça. Mais dans tout la émission récemment, il y a Deborah Yamado le billet à la Villanova pour assister à un clip. Voilà, mais il y a mon co à Ebaki déjà Ouemba, la chanson déjà qui composé. Fabregas Sinde atika kaka pour na chawana ya Yamado esimande abina nde atika assez focalisé quand loko wana. C'est comme si Fabregas utilisait aliambongo bena simana. Ah, c'est pas ça. Fabregas Zalazana d'abord a utilisé une école de formation. Na maison mère. A utilisé une école de formation na maison mère. Fabregas aza mama na coach. A été formé bateau. Ils ont la vocal mususu bayaka. Aboya nango bombe Fabregas abomisa ye nango boye. Ils ont la nzembo mususu ye Fabregas ye nango babalola chebo akotisi ba pilipina ba mungu na ba matungu ndombe komi na linema. Ayebo former makasi. Fabregas ayebo former makasi. Et ye mo rappeler sa danse. Ye mo rappeler sa batterie. Fabregas wana Deborah na yebi tamu na na Villanova na light music na yebi Deborah danseur. Parce que Fandé bandoko formé akoma koyemba. Bon tu ya wana tu ko kate moi chaîne mo boya comment attends un jour OK pas oyemba. Non. Fandé d'après c'est que ba vocal. Femme d'après c'est ba vocal. Faza reformer ouais oyemba ngai ba ngai danseuse. Yabaka Deborah na kobina yabaka na mambo oyemba te. Voilà. Ça va quoi avancer malembe et comment il va moment européen
Vous allez que les musiciens vont se plaindre. Les maestros Fabregas, les semaines dans le groupe, ils vont connaître Yves tellement dans CG. Villanova comme ma famille. Ils allaient ensemble là bande koto. Est-ce que au biso to kala matoy c'était vraiment un moment donné kanakati yanda kuna bino Villanova. Bon. D'abord répondre au bout. Villanova c'est Fabregas. Orchestre c'est ya Fabregas. CG Aza secrétaire. Ils ont le pôle en bas. Naza travailler na kati ya Villanova. Biso tout tous aba travailler na kati ya Villanova mais tous aba département différent. Lelo sokinga na sali moi meba si ja osale la malade. Au Villanova ezaka ko koma fo mutu bagage. Ba lo balote non chikito. Bima ki osali ko bima kendete au jama lettre. Au lettre. À l'époque tous alaka na ami na nga moko boye na sécurité. Petit frère, élève, ben qui a amitié qui para qui petit frère c'est tout comme le roi ba camarade. Azan a voyage maître Moucheneki. Après maître Ebani, compétiteur bagarreur. Ana voyage ba kota ba est. Asalaka moi mbeba moko bo oné a répondaka FBI. Tous allons société moko. Er moko aza pe maître, aza chauffeur à même afa. Okuta ba FBI wana na kati ya Lights Music. On y appelle ça FBI réponse à ma bé. Rapport me komanga pa yé moko. Ceinture no 12e dan maestro Fabregas. Et na mato ya Yves, après ça moi na mai 6 parce ya 2 semaines. Moi na ma joie lettre atangi avandaka après azala pe na ba préparation makambo na ye ti boulot ekobenga ye akomo osala na ba est Villanova mamba mutu. Est-ce que tant suspension si là après des mois on t'appelle ça suspension CG a bien été pause en sala. Non, quand on se moi na ma joie suspension. Suspension non si là bati. Aye bozoa makamba musala na ye na est. Aye okindi mamo abandi musala. Azana na collègue na nenga libana na musala na à l'époque. News Cooking, société à sécurité. Et après la boulot la société, il y a la société à gardinage, il y a la société. Mais les Arabes à coup de main, moi bah latéral, bah comme nous sommes mettre n'engagé ça là. Au ça la place, il y a deux boulons, 3 boulons bani. Et après tant que suspension là, à cause d'un problème de voyage, à qui n'engagé pour travailler, la société nous sous na est. Mais c'est déjà ce que l'on a été. Bakoki kobenga ye. Mais tant que ça déjà na est. Bon bengo sozonga déjà menene. Non, ils allaient pas benga kae mais ya kati tam so benga. Bon, entre parenthèses invité. Ma maître ba benga nga mais na 8 ans par rapport ya musalo na ba benga tam su côté zakuna aoza muke par rapport à côté zakina Villanova à comparer. On préférait tamiatique à zone à place ça qui c'est ba lofu très bien. Bon, voilà entre parenthèses. Lenga zoki suspension. Ba pesa que lettre à présenter qui nga pour naza chargé à sécurité, naza chef à sécurité à présenter nga na vie suspension là ça va. Tant que c'est déjà benga qui est après wana na ebi le susté. Peut-être peu bo c'est déjà mutamaye. Le boza benga qui c'était déjà naza na est en voyage voilà. Yebi le comment musala soko longwe au même si to cha mususu. OK. Mais par rapport à Batuto dans la Villanova surtout ba musiciens, ba on tout temps ba longwe, bazo ki le kaka na ba mauvais souvenir à CG, ba bi CG ne muta bomengo. D'abord CG apport naie na kata Villanova za car on peut cette suspension ou à la tâche ou soit ça là. Non, CG za secrétaire ya mouvement, CG za mukonzi. Après na kata Lights Music, après Sentinel 12e dan maestro Fabregas c'est CG. Mais bango ba musicien bango ba yembaka. Ba musicien bango ba mo na passe pour en machin. Mais CG d'abord il gagne plus que et puis la deuxième des choses CG ndé mutazo beb sa groupe Fabregas ayo kaka CG. Donc koleka presque tout le monde. Bon, oyoka CG ndé babi Fabregas ayo CG c'est trop dur. Na kolo bandenge ni soki likambo eza directement comme non pas patron ils a Japon rapport il y a pas CG
CG akoyo ka CG ndimbe akomeme la boss rapport roi la CG ils ont un mouvement aza chef bongo tongo ba contrat yaka nana ndo signé contrat na ba départ c'est grâce à CG. Non, c'est faux. Ouais. Ils ont la départ à Miss, ils ont pas pour la CG pourquoi? Ben justice moro boye tant musu ba déplorer qui bon à transport tant ba déplorer qui salaire c'est que ton atali ka peut-être comme qui mabe massa OK mabe photo bois qu'il banda a comme c'est pas maïso maman bo c'est les lettres bo c'est 12 encore connait 12 wengeza to bete mo 12 wenge a beto mo lo mo be mo comprendre ngwa au faux carte et on sait que moi la mai alongwa na tsola na ben partout ba basanga na va il faut tous dans la statue partout ba basanga na il faut to tambola na boto il faut discipline mo faisala lelo ngai shikito que ça soit dans chef de sécurité dans light music so dans la mbeba dans la suspension adjoint ngai a ko jouer est terrible tant suspension ngai aussi là dans une poste na ngai départ à mission et vous allez monter à CG et allez monter à CGT ceux qui surtout de vivre à lelo nenga na zana club na sala judo club Bushido ceux qui payent namoni lelo na koki kotika ndaku na bimi na ke ko futela quelque part pour na moni na koki tant yo mono za na light music peut-être au courant no yemba te pour ezala faut pesa makambo pour ba confirmer mais bango no se bazana makambo yo moni tant ba beta des albums pourtant te simbaki bazana makambo mais tant ba injustice monsieur komi ne sali ke mutna mutu anga bina la makambo na yebi ko yemba na jubi moi succès na ngai c'est ça que tout le monde a no bénéficier normalement n'ezala que au début pour ba la mai bele ba yo kanaka bango ne ba tia Fabregas président pour que c'est là bango nyoso maître c'est pas ça oui manatinel tant vous préparez ça le coup attente au sakala ou la malali autour les lo tant ko mi chez yo bali au ko la manabanzungu ils sont différents ce que vous voyez manabatinel est-ce que ba chaka mutu président yaka simbelanga qui président oh c'est pas ça tant que ba ndeko sanga na tinel ezali manabatinel pour l'orchestre c'est Fabregas light music tout basé na katala musique et compris na ngai tous dans la société mais pas encore ni département différent biso to na sécurité bamba za koyimba OK biso to kengela ga bango sigo soki yo moni yo omikoki na bima na ndako faut bima na va normal mais on te met avant normal te ko mezaka barankin les gens ont bébé boutu bima ku tanga kuma mettre est-ce que moi les solo synthèse ali solo bébé boutu ko ba kuma mettre teme etanga mena kati ke ba mettre ba sali bébé boutu ni ke ba mettre une fois na concert bébé boutu anga mata no solo un petit chez moi boy allez mettre c'est ba benga ku na kola bien ainsi ça allez mettre moi ke ko yebisa maestro c'est pas le bag ni bébé boutu ya boy mettre boy ki bébé boutu na c'est faux histoire en vrai ce que ça nous histoire est vraie bébé Bouchou Aza musicien ya Villanova lelo tango dans la gata Villanova lion do sala kinzonzi modo faut contacter banzonzi faut contacter pour le mouvement bébé Bouchou banendo sala banzonzi libanda liboso ba beta ba blomo banda soit ba paye ba comme bébé Bouchou tel bébé Bouchou boé c'est pas ça tant que yo aux en la société ou négliger peut-être musala la société peut-être yo no sala et l'ogonomo privé alors sur ce CG PSU suspension allez la suspension tu pas PSU yo zui aussi mise OK et départ na yo c'est que CG mtalongolo na musala mais bébé Boutu mon OK ablo musala mon sala on peut kuna li futi njimwaka Fabregas a foutu difficilement. Maître, n'a pas maître Nyonstu, na Katia Villanova. Les seuls maîtres ont un salaire fin du mois Zangaï. Enveloppe à Bengio, passager.
naye nazwi enveloppe ya salaire nga nazwaka salaire. Alors pourquoi monsieur c'est mon injustice dans la carte naza toza na injustice eza te toza na kati ya département bango mpe bazwaka salaire mais salaire à fin du mois nga nde nazwaka yango régulièrement. Oui, baza pe na niongo nanga te. OK? Parce que Zolo Bakar a posé la ville à l'offre tous les béza vrai. Mambongo. Oza mutali bosso ya o awita na ville à Novato na recevoir beta masolo zo beta la ville à Nova Solo sanga bien na point boy. Bongo tata mobimba lokola ngai. Tata le père de 2 enfants. Papa na Ben Binzangi, papa la Warren Binzangi. Na kendera place moko. Na zwaka nange logo te. Na le vendara bongo. En plus bana nanga pe batanga na école au Félité, au école l'état te. Bana nanga batanga na privé. So tant on a gagné logo mongo te place moko la ville à Nova na comme sa ville à Nova, c'est que la zali pop. 12e d'année maestro mon patron place aux musiques aux États-Unis. Bonjour d'abord à Foutakanga chaque fin du mois. Alors ça se passe comment avec les musiciens? Les musiciens ba Foutakanga chaque fin du mois. Oui. Chaque fin du mois. Oui, to Foutakanga. Mais sauf Foutakanga to beto orchestre ne ba vivre ndé baza ba père de famille, baza na ba palais, ba foutela ba palais, ba nini tout bazoka ba. Chaque fin du mois. À part chaque concert, ce concert est signé. Toujours là. Chaque concert. Mutu to zo enveloppe na ye. C'est que bien fila ko ça qui na e ko bien fila bi mpanzi wana ba futa marate ko bien fila ko masa zo futa ba ti caméra pembeni ba mo la mina kingandi zo enveloppe na yo mais c'est les journalistes est-ce que solo la bakambo ya Villa Nova ya ba solo ba tout ba uta na Villa Nova ba réalité ba bete la biso banga la solo la makambo en réalité on a la mona na Villa Nova étant que pas patron na ceinture noire 12e dan maïs mettre caméra en mettre Chikito est-ce que c'est vrai Fabregas a foutu à musicien chaque fin à mois? Oui, Fabregas a foutu à biso na ba musicien na ba maître Fabregas a foutu à biso na lo bango bo solo naza devant caméra naza devant journaliste naza père de famille père de 2 enfants. Na goza na sentiment moko te na zwaka mbongo te ke na komisa Fabregas a futa ngai. Fabregas a futa na biso. Lelo pe so na futa la palais. Na grâce à Fabregas. Lelo so bala batanga la grâce à Fabregas. Boso Fabregas a futa na biso tende. Tata mo bala ngolanga na lula ko lata la lula la vivre na renier. Na za ko zo moi et logo mo malila bomela plus là que le sport c'est la grâce à Fabregas. Merci beaucoup vidéo fort bomba. Les grands caméramans merveille bomba. Image autorisant la soumettre à mes yeux. Pour bon bazar la ngage mala mse badam pandi voilà. C'est après sika mkongo malo be changer oté. To manolo baka omoni passe baliaka. La ngage changer té. La ngage changer. Bazar nyongolo oté té mo moko. Et ça té. Oti ko le bangwa. Et ça té. Bon la éviter so talisa la nga makila la nga au moment je suis villageois. Na ma vrai villageois à Makila. Na ma vrai villageois Yakati. Ok. Dans un vrai villageois à Makati. Merci beaucoup, toi avancé. Lelo Fabregas a quel concert na Poto. Kena Kimi. Yamadou Pakimi. Merveille Yamadou Akimi. Petio nani moi je suis nani. Comme les chapins à danser sur la Kimi. Des missions Bakimi. Analyse nous ça par rapport à Bango. Et puis na wuto la Kenya na mondalobi. De vivre ba scène belo batel musa libanda ba éviter abio kanisi place zo lia bien zo seka bien rotika place wana analyse no ça dépend na bango bakika na sentiment ou maramuso eza na ba mona epi bien terme bakenda ko bakiko komilu que la vie bon na golo ba ndeti bo mutema eza sanduku muna mutu na mutu na mutema na ye mais kona ngai fallait pas ba onyo sono moni ba kimi na orchestre baza ba titulaire baza ba doubler oté fallait ba servir orchestre na bango mais ba servir data mulayi ba ozo ali futsa malonga té bon tozo misuka na les mêmes questions na mambali futu maestro Fabregas ala mutema pété omoni mutema mutu mwa té bezate ebele wana baza bala ba problème
peut-être à matanga maïso fa ndo kunda babibembe bo bakangi maïso fa bosala on a garanti s'il plusieurs fois batanda pe biso na molongo presque batutu bamsu bazwa ba 1500 balles bamsu bazwa boy na niveau bozo ba garantie à parler tout le monde lelo mutalo baka mabe pour parce que akei a salir mutu si lelo na mona nga mabe ya maïso terre na mpanzina nga pe na mupanzi na biso no so ndoko vivre dans l'ensemble. Mais ça va ma bête mais ba départ ba materazi bazali ba bébé butu bazali grand journaliste na webi sur mutu o ya chanjaraté za nzambe mutu aza mutu Rabbi ne change pas donc mutu aza mutu bola moleka ke belé aza mutu maïso fabuka sentiment 12e dan a cause nga pe mabete mais bola muneze belé. OK bola muneze belé. Donc il fallait pas qui mana ba titulaire oui ba servir orchestre mais fallait pas continuer pour servir orchestre. OK banga ba pesa makambuti aza mutema malamu lelo tamba alo ba pe au CG mdaza bo orchestre a cause ba CG azu ya mami azu père azu papa azu nan ba ke orchestre ba mise ba tigala ka même ma pe bango na mikiliti CG qui na chaque voyage azanga mais yende secrétaire CG bongo lelo so ba sous contrat kuna na mikili nana ko signer contrat wana c'est CG non patron télé magal so ndo sala ba mamso la na magambo ko signer ba contrat oui ça na droit au kende. Est-ce que départ il y a bande quoi là nyoso au boza qui na bon la light music ba na Villanova est-ce que il y a aussi un vide Tikali na départ na bango et vide des ali vide Rosa so le lora maestro Chemutu na ser vide Arater vide Zater aza chanteur complet chanteur animateur danseur maestro c'est une 12e dan vide Arater abeta rapé sous son bunda ana complet ta sous guidar abeta ta sous drum bo molango dans l'épreuve tomba kimi la poto Kenya na kimi la poto faza ko laksa botu mbunda na seconde o molango ti un concert o kuna kima laksa ba beta ka boy boy ba sala ka boy bani aza complet o la c'était boy misapi correct maestro senting notre 12e dan plafond. Voilà, on avance, toujours continue l'émission. Là, je vois Elvis Tassinda. Il y a maman Claudia, papa m'a pas ça. Tout ça va mettre. Tout ça va mettre. Tu vas mettre ma solo pour y avoir ma tête. Le gars la Fabregas. Tu continue ma solo, na mettre Chiquito. Maître Chiquito, il dit que tout ça parmi ba moko na yandi ba mpanda Villanova. Aux défendre Fabregas de 0 à 10. Est-ce qu'il y a aussi Fabregas a sapé dans des erreurs quoi ça là au PC au fan de Wino maintenant qu'on t'a gafa on a za mettre na beta rapina yi koto pina air mo bu ifina bende mpandi to panga nango abosa na makambo asala ngo suste. Nato répondre aux questions aza mutu mutu to ataza la bolamu me mabe zanga gati aza mutu akozanga pe mabete eza pe le berere moko boiza wana pe sope la mona na concentré na koya sko air service te air ya pe maka na se présenter peut-être esquisse nanga allo maïso 12e dan mon boss na solo la na yo ya benga nga ya machura ya machura nga ça va to koze ko mettre to ziba kitima to bende na wiklo to pangani c'est bon moi ya bubani wana na air service te oui mo pangani na mayeso na pangani na patron na mais tongo bima bo mo comprendre peut-être mais $50 futa ticket. Alors qu'est-ce qui fait que ma voyage ya Fabregas soit abimaka surtout mingi wa kinara balibanda continent na biso tout le monde a présence na hotel c'était dit à quoi bon na zipeta bolemba avion na nenga ba Afrique to plus à temps peut-être ba para ou ba botinga na famille nga na bimi voyage na sala peut-être ba Congo kaka
wana na famille na grâce à Fabregas da juko mona ba payer belé to pesa temps en temps o moka ta mona de ba payer africain belé c'est que Europe na mona États-Unis na mona to pesa temps en temps na okende eta kinga la villageois na okende okende na okende Réseau, apparemment, Fabrice a na poto, a na maître Maurice. L'homme a poto, maître Maurice a pris à moi, ça a une mission. Fabrice a beau sur ma maître était. Fabrice a beau quand il voit même la concert avec maître Maurice Yuma. Fabrice n'a bino ba maître. Ni ça là quel lo, er mort vous en avez bien mort tendance peut changer. Avant pour chrétien maître. Na bisu yo boye mutu aza mutu mutachanjaka te zaka rabi ne change pas soki lelo maestro ceinture noire 12e dan aza mutu baka daka Fabregas mwana malamu nenga priara na yavanda ne kalemba mo so bandi mbata pa atiki yo pe na gimbata lo melo buku ne kozonga te kozwa réponse. Alors ça l'on peut soigner ni pas bêter à soigner ni makasi na mongoté abeta en côté non to mona fait non na monaté abeta en côté mais si les journalistes le ceinture noire 12e dan na musique ceinture noire 2e dan na judo club Bushido voilà ma élève au bisoto formé OK elle m'a bien formé après style et là ça la sport à s'entraîner Bayaka la club soka za la bataille libre journée ayaka soit minga traitement na sala na club ya ba lundi mais pour na kokende sport na ville na Pullman à travers chaque tongo pour la physique chaque tongo na Pullman na sala entraînement oui ça une aptitude ama mobali soko yo beti mbata azongisa ça là qui mona matete pour matete buka na moi qui yanke matete mais à part ça za matete toujours ni ayo bigara ne bango ba loba so ba makamu na bango so c'est quoi matete c'est oni moi matete akayu mate moi matete akayu mate timba moi matete mais abe wenge 12 au chetu che ama vraiment matete toi moi na matete et sous maître ceinture noire 2e dan na musique maître ceinture noire 12e dan ayebi ma mbebele nenga za maintenant na auto la paix vidéo mon boy il est qui déjà un mois passé na mon connait héritier bon c'était quoi so mon nenga héritier je m'excuse dans ceinture noire boss tous là qui ensemble ba maître tous aina matanga tout moni héritier watanabe ayena mabele o abiso matete peut-être le kamugo ko ki salama yango moto télémaki sur place pour sécuriser pour ko sécuriser te to ya o eza mabele ya 12e dan c'est quoi to ye ba so ko sala ni yango moni to télémaki to bimaki bato bazui ba vidéo ba publier mais apparemment héritier na maestro abeta na bango bien te wana makamuna bango voilà makamuna bango est-ce que tanga ba commentaire qui wana na se soki ba commentaire na zala temps ya kotanga ngote na yaki ke pour parce que za mabele afa eza mabele na biso na télémaki wana bato ba memengo la nenga polémique wana bango ngai naza chargé à sécurité ya Fabregas de deux et tu watana bla sala examen a wana matete depuis bo mona ki vidéo ya liboso est-ce que bo mona so loginanga na vidéo wana c'est ba bendaki mato ba so ko mekate ko na été pour créer le ba non ba benenga mato ité na lobi bien naza libre mutakanga basingati na dans émission to solo la awa ayaki na veni o nga na futelaka to zalaki na ba collègue ba maître ba kotala nga les alara ragé par rapport à la musique la bimisi nenge zalara la yambi ba paya to vandi to moni RT watada ben na veni to ko yeba nanti mabele ya Fabregas toi ba eloko nini et c'est passé na mabele matete za batu nyonso ko ya ba uti comme ça ya presté pour Fabregas na beta na Gombe na bandal si akendanga matete za mutu nyonso ben eza fief ya Fabregas yango doki to yoga to tala eloko nini c'est passé yango to bimaki to s'imposer tant que ba ya droit ya matete ba icône ya matete yango no se poser qui asa l'examen justement bo mona ga vidéo moko soki kezalaka bala na yaka pe retinde bo mona na ba vidéo nyonso yango mona yaki na s'imposer la mona eloko ezate a ça va ba bima
po biso toza bentelo tokolinga te ke ndenge ya kotia na vitre carré panzani de lo retoboki balo ba fabricant atinda ki ba menacer boss fabricant atinda ba menacer héritier mais makambo ça ma trop ba leader na batinda ke menacer mutu ngandi boy menacer boy pour récemment toto tapé mis laisse pas to menacer et pas clic ya bato fali ben na ebisa yo Maïs au 12e dan aza leader moko na yibiti kasi yo kad na kene la question a leader moko boye dépli to vana na Maïs na la tinda te beta mutu sala boye bien bobani te a traiter ka mutu correct a chaka mutu na place na ye na ki calme ne baza yumate soko lingo mona kanda na ye c'est que tumbola ye na la tinda biso do beta mutu te na la tinda biso do menacer mutu te poto gagner ni poto zwanini a créé ma base a créé base à la base a créé base azalanga déjà à la page a créé son de telon voilà, merci beaucoup maître amoni ba bete wa boko qu'est-ce que tu diras les lo wengezo beta rendez-vous na bango za les 30 après plus de 20 ans au balaki dispersé tout le monde dans la coin na yé un moment par rapport au concert voilà est-ce que maître épée na compte ça va mettre ma tête maître épée bozala voilà pour la moins sécurité si eza wenge en plus eza wenge place senting no Maïso 12e dan na uta Kopa Mbope yaki etant que ba ikona matete ba sélectionner presque ba commune belé baza ko zo bobani dossier ko na maboko nanga et pas grand frère à Salarana Ofida papi Mwanda avanda na vitamine chargé à Makambouana ils a vina nga lukobi mwana matete na debonom ba ila biso pe kopango tokozala etant que pe biso makila ya wenge makila ya 12 auto participer sous to siré sécurité makasi pour parce que koko ya il y a 12e dan azawa voilà tous en accord idée wana resangi sabatu ya obeta concert wana wenge ezongi sabito tout sentiment ba ndai ko sela biso baneleki omoni idée wana ndeni bon eza idée ya bien ngape lelo soki na komi na bambongo susu ebele lelo pe suna go sangisa light music ebeta orchestre baya au monde en épreuve Maïs au Senti Noir 12e dan na problème à Moutouté encore tout fêté la même ligne 10e carrière musicale il y a Maïs avec ça tout le monde tous les villageois en épreuve mopa ou mokonzi ko faire yaki voilà par la problème à Moutouté avec ça qui Moutoutou yaka ba villageois tout bakenda baya lelo ngapi sona comme na mbongo na salam voilà to rêve na nga yango wango OK to kita vraiment chuter pour te fils à traiter mon quoi lelo est-ce que au garder un peu ba relation na ba massa ba petit tout bazala ba villageois au bazar société au garder ba bonne relation na ba bon tous ala bien na ba boya maître il va boya ba bon ba o ba boya maître ndape na boya bango te mais soki okomi kolega na télé oza kofinga maître carrément tokokabwana na yo si carrément tokokabwana na yo soki omoni osali carrière na yo okei osala carrière na yo ozala na alignement tokozala no très bien eza lokola nga naza na papa na nga journaliste bo bobeba na masa cameraman etalinga te mais tant to marché na yo déjà azoya dia ko agression na misu nanga eza lokola pende taza botakenga et aussi mbaté faut na écarter aux allées musika nanga pour ne plus perdre musala pour na bebisa pe musala nanga ba o mona rosa très ba o mona nga très merci beaucoup maître Chikito Tomo Chikito tokomi kokoma vraiment na suka un mot pour la villageois nyonso pour la masse na bosala sport il vous a parmi ba judoka mais voilà comment là depuis que grâce à judo pe le sali que ba ya ebile ba mo simba machete et puis mon mouvement en roi et makambango
alors moi na judo na kesi ma machette. Ah, grâce à judo na ndenge c'est pas ça. Baya ebele bazaka na judo lelo. Ebele ba komo ma machette. Té. Ezalo kuta. Un judoka akoki kozala kuluna ta koki kosima machette te. D'abord armation na nom judo wana. Ba guide marabout au depuis grand maître Jigoro Kano perd son nom. Atika guide marabout. Ba komango na ki japonais. Ba interprétant na français. Soko za na bagage te. Oyeba otanga guide marabout te. Ngai na koti judo. Ba parents na nga basala lettre. Na bandi sport na nga ya armation judo. Na judo club Ouragan. Sport avocata, il faut pas parents na yo basa la lettre. Mais lui basa la sous lettre de. Non, basa la gars. Est-ce que enseignement ozo ba awa ozo betela nga. Est-ce que bofani sa bango ba judo kan ko sa bango ke judo singa boy. Il faut pas ko sala boy, il faut pas ko sala boy. Un judo ka muto za ba valeur, o sa ba anti valeur te. Un judo ko menacer mu nzila te. Est-ce que moral wana butsa bango? Si to solo la ya. Eza la bana na bana, oto ya mbagana na kata ba club. Mutu na mutu ya kada éducation na ye o utara lango epai na bango. Mais tango ina armation ekuta son éducation mususu. Tozara na éducation école. Pardon, to banino na palais. École après église. Oya armation ezaka ba complément mais ba koma ko comprendre so ba yo kaka ezala ba para mususu. Témoin nazaki bo bando yo katembe banda badi ko sala sport. Akomi ko yo ka kongo banga soto bika to benga maître so azaki mobulu on a vandinier. En tout cas, merci papa. Uma mama vma ba Congo pe même so kunza mi atelo do dogolo. Eza lokumu. Eza lokumu. Sport logo la armation. Eza ba brigante. Eza ba délégué. Sport eza ba intellectuel. Sport eza métier. Lelo songa na vandi boy. Maître Chikito. Judoka ceinture noire 4e dan. Eza lokumu. Lelo songa za toujours en vie à part Nzambe ne naza ko vivre bon. Na zo ba voyage na ça. Grâce à judo. Grâce à judo. OK. Grâce à judo. Na la bundi ba combat à 2 heures. Na ba imika na ba martyr, na ba salle mungita na ba 24. Na bundi ba combat ba 2 heures. De lo so judo tene na yebala te. Martyr wana mona kana esalaka kitala tala, imika eza kitala tala 24 kitala tala. Tokutalaka tous les 24 communes. Ba ba oya utaka la matete. Abundaka na club boy, abundaka poste boy. Serana par récup ezaki 7 kobanda 1 tina 7. Lelo koma 1 tina 5. Donc première bagarre, deuxième bagarre, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Série Nabiso. Sero lelo bana auto formé. Na ba kokolo auto formé na ba koko. Bazuko tu lokumu ba mona compétition salama na kati ya matete. Ya lokumu. Isa lokumu. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. On a aussi ces missions dans gâté sans pourtant la question. On a un pasteur, on a un musicien, on a un chauffeur. Ça on a quoi moi dans moi le climat ngala mwana matete ki mwana matete on les aranini o bato mo kumisa na za mwana matete idéologie on qui mwana matete aranini e bata manakati. Bon, idéologie à moi la matete, moi matete à esprit. Oh, moi la matete banga gâté. Ah bon? Moi matete ba mole la gaete. Moi la matete ba beta gaete. Na moi matete za danser. Moi la matete a maele. Et là. Moi la matete pas sa propre. Moi la matete pas lukaka musala, ape muibité. Ah bon? Matete za bon poto kuta yango. Mingi la lingaka pe lisusu so na vandi ya mona ki mambangu ba sekeng na yena stati na biso. Pebele bala stati te ya koko matete. Ya koko matete na ya koko matete alo ba pesa nga susu ba idée, apesa nga ba image. Donc makambo batami wana. Makambo batami wana mais c'est koko matete. Ba kolo matete nde. Encore merci. Excellence beaucoup mais c'est Baylor.
na kozwa makanisi ya malamu ya kotiela biso stati ya koko ya matete mpo bakomine ebele baza na stati te lelo mpe nde tola nde tokende ya twa na juin anniversaire na nga aza le 23 juin jour nga na botama le 30 juin bayende océlébré babwakaka bafleur bayende otala quoi encore lumumba biso mpe totala koko ya matete eza makanisi ya bien nakofete mpe anniversaire na nga wana banotable ya matete bayebi biso lokwa bavia lokwa basomi na batiaka babourgmestre bayebi biso seria na l'époque bilode moto akoloba te moto akokosola te oyo esengi ke lelo matete baclub efongama ebele matete bekire efongama ebele oyo kovandi boye na kinda maître bobo fololo a gagné la combat judo idéologie na biso ba maître Chikito apport na matete zalini parce que na matete pe ba deleka basé belé apport na yo to mona na carton na o kuluna o le kalandila ba mama ba panzani ba kini apport na yo na matete tant que maître bon apport na matete tant que maître babiloko bana na ba yanki baza kosala na monsieur ba judo ka bana yo format non jamais okoki komona judoka na makambo wana jamais okoki komona litaire na makambo wana jamais komona mukumbusu boxer ona nte ba boxer nte wala bana ba bombe soko tani na kata bana wana bana ba massa baza wana baleka ba massa baza wana bana ba ser baza wana bana ba vie baza wana ezaka ne l'état et de biso omoni matete eza terre ya ba maître lelo est-ce que bina matete ba maître volontaire bazala te ti ba maître volontaire bazate ba éclairer inde à la police baza mais matete ba maître volontaire bazate mais tandis que ba limité zali te belé zali biso to koki koza ba maître volontaire te pour terre ba maître soko moni bana ebele na baza kosala ba bêtise na matete moi msoti ngaba uti njile uti boye banini baza kosangana na bana na biso omoni lelo soki totelemi muta ko aider biso un homme d'abord numéro eza beaucoup mais c'est deux Freddy Fenge colonel colonel à district na biso ya Moamba on comprend muta ko aider biso makasi lelo soko moni pe toi kuluna eza kosila makasi boye encore na profiter à kopesa mbote son excellence honorable Kibuka aza ko aider biso fort pona mwana to kuluna ba biso ki omoni muta mabe bozano nzinga anose pese na maboko à l'état mais lelo to pesa babana wana to livrer bango omona sera commis soit na parquet soit dans la police batiki bango so sort abaninga na lani basala ki mettre à volonté zandeni kala to bay machette bakatela na nzete gilet bakatela suki bakatela bilamba lelo koma na nzoto ba c'est pas ça OK na yebité aux appels moi la matete mais c'est journaliste na yebité somo la suba bitumba la mateta et où t'as au moi oteki njila sangala ba matete ya ibita to kangi to chekende boloko prison bani to telemela bango bituma na matete za la so de ngala mona na bituma na matete te a part on a mona a part ba compétition en judo ba compétition elite ba compétition boxe ba compétition ba MMA ya mukumbusu bitumbo ngala mona yango na mona suba bitumba ba combat de ri na mona yango suster moi na matete ra maeli matete qui voyait ezate moi na matete za boy toujours. Merci beaucoup, Maître Chikito. Tu as vraiment dans souka traite ça mukalo. Mon nom est souka par rapport à Bato Barolanda. Et puis salutations, na ba oya yo ba vrai na yo. Wa. Merci. Tu as dans souka. Ya mukalo. Pesi mbote mingi. Ceinture noire 12e dan maestro Frabo. Après Simbote Ming, ceinture noire 12e dan. Maestro Fabo, CG Mboulou, Yves, toujours Villanova, Bende de Likolo. Ma maître, toi, ma tête, Judo Club, Bushido, Fief, Judo Club, Saint-Alphonse. La Pessimbote, maître chinois, Congo, maître Leban, maître Rai, maître Gessac, maître Bourgeois, maître Fololo, Boye Belé. La Pessimbote. En tout cas, la famille nanga,
Madame Bana, Ben Binzangi, Warren Binzangi, Nabo Papa Nabino, Chikito Binzangi, na Pesimbo, na staff Nangai, le prestige, place à Billard, place émission Salama, Yaboué Zalate, Loge Barbois Moulaye, le voilà City Train, t'as la espace Kitoko, Bayaminga na Kei, na salle émission Awa, Babeti tout à Billard, tout coûte à la rendez-vous, compétition à Billard. Ils ont samedi dans le prestige. Chef à sécurité, maître Fololo. Jamais électrique. Bye. Merci beaucoup, un grand merci Nabino Batutu pour la Nabiso partout dans le monde. Là, je vois mes vrais Batulanga vraiment à Kati, Talarazer, Sifo. Mon grand frère propre Elvis Tassinda, il y a Maman Koudia, Papa Mapas, et pourquoi pas à mon beau-frère Joué Ngangou, il y a Ridi Ngangou, Merveille Maluma. Là, je vois Onita Mamba depuis Paris, un gros bisou côté Zali. Et pourquoi pas mes deux petits Israël Mamba aussi à Eliazer Mamba. Sarah Malou Kamba Kamba, Mambote côté Zali en States, Mambote Langé comme il yo. Maître Dickens, c'est du Tadi là. Nous avons bien Morote, Mambote côté Zali, Maro Boakisanga Mazer Sifazali. Et aussi la base à Kitoko Yabinga dans la Kinda, la carte à prestige, la moni Delade, la moni Masalanga Mambo. Maître Fololo, la monnaie J3, Batutu, Bozana, Azersi, on appelle ça Mambote. Il y a Mingi, bon, Azersi, comme la souka. Maître Fololo, Ntambe, Abana, Papa Fololo, grand maître. Maître Fololo. On appelle ça Batutu, tout Bozana pour soutenir Azersi, la comme la souka. Jefté, pas les Lili Banga, la boîte Jefté. Batutu, Azersi, la comme la souka. À la prochaine, merci. Ciao.